Des bandes à London TV. Nati likasu. Na comprendre to moni tayi na onga so na salai nango. Na yebite. Tala mutu masoko minene. Ba santango ebebi na. Po mutu santa modelo wa lukata musala donc Des bandes à London TV. par na ye ya liwane za marambia teke tolo bande ko ya faire non aza artiste nan. Ndenge ye fali aza artiste ndenge gigola aza artiste. Donc fali soki akoloba bongo donc alobi yango pona muninga na ye musicien nde akufi. Des bandes à London TV. Tolalisi yango to le 24 juin oyo. Donc 6 mai baluka 9 2 mai bongwana Canard. Si c'est bon on a 9 2 ko bon on a libata. Si c'est bon on a 9 2 ko bon on a libata. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV Original. Des Mbanza London TV Original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière des salariés. Bien de comme partout dans le monde, vos occasions, les bakou ya kolandanga 5 sur 5 na chaîne la Bino de Mel TV Original. Moi, je suis exercice fou. Alors, toujours l'entrée, par exemple, on peut se dire actualité dans temps réel. Voilà, l'actualité oblige de mettre en solo. Il y a Moko, il y a ma valeur musicale, la biso, mon artiste, musicien, la biso. Ou à côté, artiste, il y a Jet Set à faire rigola. Petit frère peut aussi à faire rigola, gigola, ou côté, biso. Dans ça, Moko, il y a le Belly. Mon corps n'a pas dit ça, on peut dire faire rigoler, pas qu'on a reçu dans mon palo. Merci Denis Merveille sur ma caméra, merci aussi à Bandeko, bah continuer à partager, à aimer, à liker, bah éléments de ce côté dans la DML TV original. Merci Nabino. Voilà Denis Merveille c'est tout de même langage dans le la chambre de quoi on a partout dans le monde. Bah mon n'a pas qu'on a reçu dans mon palo. Bonjour et bienvenue à Paka. Bonjour Asif et puis bonjour na balandimia so. O bazola na biso na journée à Lilo. Il faut besoin d'informations. Voilà. Il faut déjà te suivre bâton un commandement. Pour récupérer le bâton, dès que faire la dynastie, m'embêter l'actualité, malgré tout ça, ça m'a passé. Mes condoléances à la famille Jet Set Molimba. Et puis ma famille biologique, il n'y a pas peur de faire rigoler. Batarine, moto ayam. Et puis ma soeur n'a qu'un star mis de 3 fois star. Chiffre 3 donc ça chiffre long. Biso na boda fashion donc boda fashion boutique na ya sir na Turquie donc ya osamba ko tout il faut mon boda fashion pour ça la bien Alain Jérôme Moulumba et pour la résurrection ya Congo donc mutu na za trop mystique et puis DJ na ngam na DJ Saber papa na Alvin donc papa DJ Saber papa na Alvin motema ya Magali Kumu on appelle ça mbote to sola mama matanga na biso ma ambassadeur des martyrs na biso to sola pour nani aleki nani to sola batu na biso ba fait mbi ya zanoti bozwa nyonso botikela ngai et puis sans oublier Cédric Mbala bisuni ekimelo mon anniversaire c'est vendredi Cédric Mbala zo pesa $500 ya pam. Merci beaucoup Yampaka, très bien. Et nous avons profité de présenter sincères condoléances. Merci. Pour te dire, on a Jet Set, Jet Set tout perdre, on a ça. Grand soldat, Jet Set donc, guide digital. Ça na ba souka na ba vocal donc, na évité. Voilà, guide digital a été invité à Outigoti Kabiso. Bateau bazola na biso partout dans le monde. Souci na bango ya yamboza baeba. Guide digital à Koufina Nini. Donc, on va arriver à monsieur Baki Belaki Liboma, monsieur Balobaki, Zaki Sok Betibert, Balobi trop. Mais yo, tant que Gaulois, et tant que Moutoazaka, Pembeni, il y a Jet Set, tout un membre, c'est si fou dans le Babongo. Est-ce que Bateau va retenir Nini la disparition de Gigola? Gigola vraiment réellement Koufina Nini. Liwa est drôle. Oui, pas que mon bout tu as Koufa. 32 ans de pouvoir. Yogara sida, prostate, mambebele. Wana kote za mamu o batu bakoyi occupé te. Potina ya maladie na liwa mutu ezalaka lisuti. Ezalaka kende kwa kufi pe à son âme. OK. Donc ce to bando landa ki akufa ki abeti libako. Poza batu bakufa pe abeti libako akufa. C'est ça. Mutu na abilité et le côté alali. Mon maman, attends, on est tout à l'heure, on a dit que frère m'a coupé. Donc, Eza Liwa et Yaka, donc,
et ya maman ngai mamba somo liwa na yo ka ngote partir koko na ngo abokulanga akufa soto ya kufa kana zane lomo ndeko na biso kufa na utanga po ba tu sakana nga forêt donc eza mamba mokili na bike ba président na biso ba Peter Kabango tozana bango donc eza mamba mokili to e baka ke ndeko na biso tozana ile soute mais tozana l'artiste ne meurt jamais. Donc ça na etikali tozoka ba vocal na ye machin na ye na ngai tina okoma ba koko jour mususu na zoka zembo na webisa ba koko na nga ana ne ko linga artiste o nani gi digital leki ya papa Hervé Frère voilà azali ki musicien na biso ya Jet Set pe musicien moko ya Congo donc Congo peut te perdre élément pour lobby pe so qui digital azali après pe kokoma mususu ko leka ba faire puis à coup de âge mort flair. Oui, pour les gars, donc eza que Zambe mutu apesa Zambe mutu azwa soki basombaka liwa na mbongo na ba million au papa Hervé azango soki mabaloba ke so pesi Zambe 1 million mutu aseki ata siko papa Hervé ko pesa Zambe 1 million wana ko asekwa donc le la ba pesa ka yango te donc na ebité Aminata la perle noire na Paris na ebité so ba pesa donc le ba pesa te eza que tu perdre mutu pona komuna na matoi tu perdre Gigola. Très bien na matoi tu perdre Gigola te mais Gigola directement avec les malades tout le monde qui n'a pas pasteur mukuna ko batu belé bazwa que sport abi cette fois-ci nda boni mosali na Nzambe a se rétablir et puis à cause de la guéri totalement la maladie et puis il y avait des prophéties au mukuna le baki abindenge oye nde to sambeli oboy malade wana ko insulte pe okubika mais hélas a su invité ba pe interpréter na ndenge na bango babi Gigola qui n'a adresse bien té. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Tu sais que oui et puis Gadi si tu la Canada na lobby pasteur mukuna za wa nganayo o nzamba kanyi likolo mutu asa ko fungula te donc elingo lobake liwa ya Gigola eza liwa ya Nzambe po soki ezalaki liwa ya Nzambe te na maloba oyo pasteur mukuna lobi nde Gigola na kufa te po yo kutu mutu yebisinga oyo maloba na yeba na ngango te alobaki yango na profiter mana pesa pe pasteur na ngambo te Jojo Kamani Chikuna et puis Charlie Kabe en États-Unis donc lokola pasteur alobaki yango po nga na okwa na pasteur wana lokola pasteur alobaki yango donc c'est qui Diwane za Nzambe donc totika kutu ba polémique inutile oyo pesa non pasteur alobaki ke akobika tant à célébrer la prière mais hélas Nzamba décidé autrement kasi yango na lobi te na est-ce qu'on a pris ce mot boké totika ba polémique inutile donc pasteur asi alobaki yango to benga ba Nzamba joint pasteur asi alobaki yango donc auto moni donc c'est que ça makambi ya Nzambe ya solo vrai merci vraiment na comprendre que ça ramayele na nutunisol sur troté na comprendre que ça ramayele kasi jogondolo de yukudo na comprendre que ça ramayele fali ala motema ya génie donc na comprendre que ça ramayele baza tellement tout sur là au pesa bango tout ba ko dédicacer bango mais tout le monde m'attend déjà oyo famille papa Hervé atie matanga place moko boy tout monde mais la mona qui présence ya Charlie Prince mais amba na fier gola mais bino bagula bozo bomande ko tumbaye te mutu na mutu azana na makanisi na ye na makamna ye o azosala Charlie Prince aza soldat makasi na Jet Set to perdaka sens ya mutu te pona likambu moko to perdre sens ya mutu te pona likambu moko mais boyebaki yango te po relation ya bo fixe na faire gola bino ba golwa ba to bolo la faire gola bomande ko bomaye non mutu akoyi ko boma mutu azate tozali na RDC lelo RDC tozobunda na ba M23 so to moni olati ata polo ba komi M23 en tout cas il faut to lapider na sens vrai ya réalité il faut to lapider msoko ba te na lata polo ka po na zali na bilamba nanu te moi to comprendre la prochaine ko lata lisusu elamba oyo te po ezali ya M23 pas grave Charlie Prince aza frère na biso azam nan ndeko barode qui passe bayebi ba popol banewa ba mi ko mafungu na Paris arabe bayebi aza vraiment ndeko et puis toi ba Charlie Prince abuni trop pour na Jet Set bon abuni trop Gaulois eza état d'esprit
Golo eza otozomona te. Otozomona eza nango toloba les aventures des allumettes Simba. Dès qu'ils avouent taloba ebinda ku bien. Mais Golo eza état d'esprit. Mutu na mutu aza Charlie Prince pas comme un lomo o sepelisa ki yete. Toi batu mutu aza nga erreur na vie azate. Très bien. Nani yango oyebisanga ke toza batu mususu pe ba pinga Charlie Prince, toza ba obio na ba tonga fe Gola. Mais oui, eza nango. Mais eza ke mutu azanga erreur pe mabe na vie azate, l'erreur est humaine. Donc eza ma musu photo me mango te neto ngato me mango yo moni nganga na za mo santu te. Ce toke ba santu to okosa. Donc to okosa Charlie Prince aza moko ya mutu o ya mingi pour na jet set ya papa Hervé faire Gola donc tout ça et en plus tout ça ma minene o ezo ya liboso to koyi koza na betapi ya ba guerre te. Kala to zaina frère na biso di lelo atiki biso. Est-ce que ce to ebi ke biso pe lobi to okufaka inutile to zwanaka. Inutile to zwanaka donc eza lilo mususu omoni yango eloko eza bien te ya. Ndeko nanga te boye te to bobisa. Eloko osala ekende na erreur. Yango wana ke bagulwa nyonso ba gladiateur nyonso Charlie Prince azara ya biso Yves No d'argent Charlie Prince azara ya biso Cointre Bazei de le noir Charlie azara ya biso puis Jogo Badra Jobera Charlie Prince azara ya biso aza fani donc mutila bien c'est beaucoup moto et pour ya likolo pesa ki te nyonso ezalaka na se pour likolo bato bazara nde bandeke mais oui on to so likolo za mamba bandeke président Peter Kabango ayi mamba nazo so ano likolo za bandeke sende ya bato doaka tozala na se ngana un jour pe tozala na problème to ko arranger kaka pour toza biso nyonso tozala na se très bien ya pas kana moni réaction ya ba artiste musicien tellement trop na ba page na bango oyo ba présenter ba sincère condoléances na bango na famille ya Jet Set ba na famille biologique ya faire Gola na moni ba bina filé na moni ba hérité wata na moni ba te mais na moni pe fali susu à présenter ba sincère condoléances mais lié a commis na famille à Hervé je crois Hervé mais à présenter kaka ba sincère condoléances Carlos Bila motema Mireille tutokani na pese bote to soli bu Gigola par na ye ya liwane za marambia teke tolo bande ko ya faire non aza artiste nan ndenge ye fali aza artiste ndenge Gigola aza artiste donc fali soki akoluba bongo donc alobi yango pona muninga na ye musicien nde akufa siko soto ye na sima na monde to moni ke azalaki leki ya faire Gola soto zongi lisusu to moni ke azalaki travailleur na Jet Set o ezali orchestre ya faire Gola donc toza on a 3 volets on a 3 volets leki artiste munene ya mboka o et puis travailleur ya Jet Set yango moni o nyonso za musicien ekweli ba musicien faire ekweli makasi pour na famille na ye mais na makambo ya musique ekweli ba musicien nyonso alors pourquoi tout le bagage musicien bazala na bolimoté tant que tout moni faire Gola o tu kufela moko musicien moko ba lekine mais tout moni bango tout ba réagir na ba obolo ba ke simba te biso na bango bango nebu makambu bino ba wario na ba golwa ba wario na ba golwa ndebu makambu wario nga na ebeze équipe ya basket za na NBA bon batu ya fali na bino batu ya faire Gola ndenge pena bolo ba ke simba te to ko coopérer te pour ba ma biso ndenge moko boy mais to sentir que bango bazaki NBA na makambu comme il siko na même une intelligence moko biso to za batu ya faire te fait biso to za batu ya nzambi faire Gola azande visionnaire ya Jet Set donc biso toza ba fanatique ya Jet Set tolingaka artiste faire bino ba to soutenir faire Gola batu bazande batu na ye po biso na ba to raisonner na sens contraire pour moi si na mobali ba raisonner bino ba raisonner ndenge ni ba wa raisonner ndenge homme H ba wa raisonner F femme yondo pesi réponse bon homme teki H homme teki H F la femme c'est ça yo mo zo pesa ba réponse ba Deborah Karamba ti ba hôtel ka ya pas conseil la sagesse de on zo pesa ba réponse nga conseil la nga sagesse yo pesa au moins lelo pesa la nga ba réponse ndenge tu ba question za nga ba réponse mais mon teki c'est donc bo mati ba panu pesa ba voisin matière yango ba Lexi bolo ba ke faire Gola Lexi
Alexis Guy. Biso pour la stade des Zonga. Biso na zamba biso mona kati. Toi na voisin te. Voisin on a. Kasi ba Alex banaliste Alexis bambuta dikasu ba Ken Piana nde ba mukolo wa mo fan de la wa bi faire rigola Alexis Guy. Alexis digital pour stade des Zonga. Ken Piana lobi ma modèle wana. Mais au tel Alexis tu émission ça mikolo nda loba. Loba mutu ya lobi likambo. Alexis. Non bi yé peso raza po aza malheureux azo souffrir. Pour soi azo souffrir te ndatanga ba kombo batuti. Pour est-ce que Didi Kinwani a otonga ne mututi. Vital Kamerhe a otonga mututi. Donc yé ne azo tonga ba kombo batu soki alini. Yé peso aza aleki mais aleki ça est sili. Na kama banganga ba ni subana te ba mozo aleki. C'est qui se kufi na mboko. Bonga na ba banganga bazwaka bana na ba mama. Banganga bazozo subana te ba mama te ba mozo ba leki. C'est que ça focus donc bolo ba nyonso o bokoloba. Boye ba que le 24 novembre, le 24 juin au stade des Martyrs et ça la plein à partir de 12h déjà ça m'a inondé au loba bokechu. Mais ba waré ba bête stade des Martyrs kuta fali muta kufate communicateur ni moko kufate mais bino ba tang baliste ba bi guide digital auto ku fait la petit moment ba lo tambane faire rigola to ku fait la mécanicien mettre le soulé qui nae mettre digital la Turquie n'a pas sur mot et puis Deborah Karamba tout sur la vie. Est-ce que lelo na mamnyoso bazolo balo ne bazolo ba obi eno sanga ba wario ngana bi wario za équipe moko na États-Unis betaka NBA biso za ba golo po eso utana Mongola. Donc bon disons bato va soutenir na fire kas to ba na fito fali on va soutenir na fali. Bon, on va dire maman, biso bato za sans raisonnement. Ba beaucoup fait dans la depuis 4 ans sans la famille a fait ba fait dans la préparation stade de Martyrs. Biso to za ba H bango ba za ba F. Toi né moroté. Arlo matumbongo ayebi na mamna zo sula to za né moroté. H na F est raisonnera différent. Bastille ya mamamu o bazo sula ezo za la bien te. Biso yaki aya mususu na mama mswe bete tozo sa ba famille msu non tokolo ba mama ya ba mama te na mamu o eza na lelo na ba difficulté nyonso o papa ya vaza na ngo lelo ko perdre ndeko na o eza pasi bango ba kotia combien pe ba ko sala nini bandeko nati likasu na o comprendre to moni tayi na nga so na sala ina ngo na yebite tala mutu masoko minene tala nzoto minene santé talia bien kasi ya ona zoloba ba santé ngo ebebi na po muta santé modèle wa lukata musala donc musala ya zui kaka ofandi boye alie muta alie yo pe lia ye mo abeta musique atika mo ponani ye mo abeta musique atika musique wana ponani toi ku na tanga bino te biso na tanga le 24 partout ba panu do ba panu e ba matalelo oui po to ana contrat na biso il faut to signer ça. Bonga mukwa bongo te pour Félix Ozeke da Matisi sika ba piste wana ba piste bongo mabe Francine Mbala na ebike Francine Mbala les faisait puis Joël Mola biso na ba les chancer donc sika mama mwa 2 semaines déjà avant Félix Ozeke da Bataki to na ville. Félicitations président Félix Ozeke kwa mukwa bongo nzamba sungao esim souci na biso za ba musicien nyonso esimba. Bonsoir musicien a koufi malheureux artiste à danger. Si chaque Congo yaka et comme on a famille babebana. Donc félicitations vieux Félix Oazé quoi. Naebike et Simba ingénieur Marabouyembi Wazabanga. Donc naebike et Simba Peter Gabango Zembo batunanga tuba mayuku betinanga Jogo Glodilo Ameso naebike et Simba. Mais toi qui ba rumeur il paraît-il que pendant stade de Simba c'était ba concert et betaté. C'est comme si concert a fait rigola. Et koki kozala nini natuni biso tozwa stade avant mutu soka ye na projet o eza na temps o na bato bazoki engagement stade ba webse et bon yo na au foot hotel te kutu na yebi kozwa okenda na basi na hotel so comme na chambre tanga ite yo za ghetto no to so la bien ça bato ba comprendre yo za na ba question nga yo ne peut sa réponse yo ozongi c'est na question okenda na ba petit kobo te yo no ba pona yo bo exemple yo moko to mutu mususu ka nga pona ni na ok la ba piste exemple moi na mobali na sala encore pour la
exemple mwana mobali moko keba bayoka soza na Copa Macron sola bien ba petit ba otala biso Copa Macron copine bato bayoka soya na Copa Macron sola bien yo mo exemple que jeune moko soki na mwasi na exemple na flat mobolal c'est déjà ba réserver chambre ba biso que chambre o eza réservé na kela okali kama terre à terre parce que martyr déjà date wana ezali réservé pour na papa Hervé Ferrego la le 24 bon c'est loué outil likolo pour c'est loi de et pas ya nani et bon bateau bino bozolo baba kozala wana na ba date loi ba obongisa stade te donc pona bango ba tika na ko bongisa bango basala o balingi basala to tika ba biloko zanga tina félicitations na bino bateau bozo sala publicité na biso na ebike Cédric Mbale kinyo mambo ezala awa et pas mandinga ina linga mandinga ina tina yo mo yebi donc na osala awa mambo ezala awa batika bilubaloba ezake stade na biso le 24 juin torobeta yango nalobi kozonga na kotala Michael Jackson grand prêtre akufa na alia chala mwana akufa na alia Lomo Makede akufa na alia opesa ba réponse ozoloba te bozaka so tu na ngaponga na loba mabe abatu okosepela ale bokoma ba français mo bo utana ngo so pina ba te so anglais so ki base ça na français ou bien anglais base ngana ibaka bise mais bo bimisa la base oto ba ona ki mokolo comment ga base na français busu boya na certifié boza ba français mo ba jeune boye na mikolo na so comprendre te ezali bo changer dictionnaire ezali voilà dictionnaire na bino mikolo donc boye ba que le 24 juin toza wana tokosila na ba Gaulois o boza partout dans le monde na ebike famille Gola disonne sa famille ba Gaulois toza na deuil et surtout famille Jet Set wana deuil to ebike ndeko na biso molimo na ekopema na kimia po déjà za na kimia donc kwa ya mari Yesu roi mokonzi pe mobikisi ndaki ndeba pasa mokuna bon et pas mukuna ndaki n'est pas mukuna le yo baka le bien mais les gens se posaient tant de questions durant maladie digitale bato babi pourquoi pas papa Hervé après continuer na poto pour il était vraiment souffrant tout le monde a dit ba photo yende et futa qui na réseaux sociaux nenga zaki okonda makasi na tuni elo mboka nini ona mokili o etretara batu koleka basa les États-Unis microbe a raté mais Michael a kufa les États-Unis akufa microbe ta tozo solo là ce que ezalaka kaka ke États-Unis c'est ku sarabatu mais Michael a kufa te dans le rôle à kufa donc c'est que liwa eza permis OK donc eza au moni nani Viviane Griffo batulelo balata na lati Viviane Viviane a utai ko kufa na Angleterre soins médicaux en Angleterre eza ya liwa mais Viviane a kufi donc ni ko loba ke liwa ezali on tika ba théâtre to betara pour ba théâtre on eza na mona sens ti ya na sens te maman tout tozoloba tozoluka to ça les na sens te donc biso ba Gaulois toza na problème ya mutu te pe toza na problème moko te matanga na biso vraiment ba ndeko mususu ba ebite tozo sanga na cabine de santé oyo aza na besoin to kabola mawa pona matanga ba bengisaka batu mena feti ba bengisaka mutu te po fete eza na invitation te donc oyo alingaka orchestre na biso Jet Set pona bike bozala na bino ba fanatique ya Papa Hervé Ferrego première fanatique ya Papa Hervé Ferrego la commune banana F comme maintenant F tu côté dans confusion quoi il y a combien de personnes dans le monde comme banana F ada la mboka na biso bi combien de personnes na uzongi kuto banana fa star mi de 3 fois star azala moko e banana fa ngam nazo yebisa mama na fanatique fait rigolo Fabigas Ali Fana N et ya na L fanatique a fait alboso yi wana donc na yebike ba fanatique nyonso ya Papa Hervé Ferrego na yebike suit tous les fanatiques esikaza eza liwa eyaka pourquoi soki liwe baki bayembie ndeki goma kufa kite yaya o liwa ngauti tokoma tina mwa musiko tokoma likaso ayeko yemba ngape na yemi mutadikaso eza problème na yebike ya ces musiciens musicien ni musicien pakola fufu ne lo yo mona on orchestre ni
Oh, il y a celle de clip tout à l'heure sur la TV. Musicien pakola Ndiye mwana oka makala besunga ba il faut la chawa. Te wana nzemba bata papa wembo moni bino miyibi. Wana nzembo na ye. Il y a pas les gens s'étonnent faire rigola azama pango ebele azama place ebele pourquoi kaka alloué disons pas alloué mais alloué quoi espace monsieur za flat za hôtel pas ça matanga kuna tandis que azama pango même na bovane ezali pourquoi pas ti matanga pas na mais akoki koza faire rigola azana ba mapango mais degré ya batu oyo bakoya musu na lupango eozala mukie musu te lupango eozala mukie po bato déjà bazoya po eosenga instrument ya mapo azali moyembi baolela ye na loyembi faut vous comprendre elo mususu po ça na bino eza na bovan pesa idée ya musu ne bokuta na bosula ba je pango wana donc d'accord pour faire rigola mais oui mais les hommes souci na bino internet ya wana nous pesa aussi matango tout le monde rapporter fongami souci na bino pour faire le bien faire la maman porter fongama mais toi ya elo mo gigola azali mwana ya vérité azali frère na ye to sola biloko mususu oyo tozolinga to sola ngo mabe eza faux aza mwana na ye te aza frère na ye donc gigola azali papa azali mama azali baza na baparents oyo baza baresponsable soki faire lelo akozala le devant eza mpona nini eza ke azali nanu premièrement musicien ya jet set tolongola ataki yani lelo so ezalaki ke ezwi blesse créateur biso orchestre il faut toluka place oyo tokosangisa bapaya nyonso bakouta partout dans le monde donc tomema ondele tolinga tomema na biso te mpo eza nango na sens te modele tolinga tomema wana s'il faut retenir un passage nini bo regretter s'il faut retenir nini bo regretter pour la disparition ya Gigola bino ba Gaulois bino mongona to perdre moko au hasard fort pour Gigola arata vocal te hein n'est pas banda carrière ti lelo donc to perdre moko lisu to zana na musique ya Congo et perdre moko lobby pe amso alinga ko sala plus fort que Michael Jackson yango eza un sou ba regret mais na yebi ke molimo na ye eza na kimia pe mana kimia po toza de cœur to yebisa pe nzambe oyo ya lola oyo apesaka pe oyo azwaka ya yebi oyo ya sali to lalisi yango to le 24 juin oyo donc 6 mai baluka 9 2 mai bongwana Canard 6 et bongwana 9 2 ko bongwana Libata donc jour on a vraiment opération Gaulois batela Gaulois donc ce muninga no Gaulois kwei otelemisi deni telema lelo to osilana telema lelo to osilana mais bi que plein déjà malgré matango vous sera marketing à concert oh mais obligé il faut to sala yango obligé il faut to sala yango ça concert na biso to zobeta ils sont obligés tout ça la tout ça marketing nango siko to loba nini donc na lelo pe to liaté pour tout ça to na matanga to liaté ngolo ba bongo non to arrêter ba bêtise o ezanga tina toza na souci mais makambo ya musala pe et siko to kozwa mbongo eza musala wana mbongo papa Hervé a obimisa lelo ponde ba tutu bo loba muto obimisa mbongo pona giazate mbongo papa Hervé a obimisa lelo azongisa ngo mpe na concert oto olongo ya bato este bazwi au point eza perte donc papa va za musala musuti atekaka ni bangi ni nini atekaka mungongo na ye donc ba fanatique boya vraiment ebele boya ya koleka na ba oyo bosolo batolier boya na ba oyo bosolo baliete boya koyoka la bonne musique avec papa Hervé Ferrigola na ebike star mi de 3 fois star et qui n'a bongo des Éphésiens de Yolo Aminata la perle noire na Paris et puis ce manaye Boda Fashion bozo nyonso boutique langa Boda Fashion Cédric Mbala et Kimelo nazo c'est la $500 nanga et en plus ce nazongi DJ Sabin le 22 oh donc samedi oh soirée papa zate na Turquie donc bazo bana robeta faire rigola dès les bandeli na ti lelo siko balobi nanga lisubu et pas DJ Sabin na espace na biso boîte na biso 243 aho bando beta ba vocal nyonso ya Gigola aho banda nango soirée siko et à manière au Turquie bazolela Gigola Boda Fashion na bi ba ozala wana bango mettre Thierry K15 na mwasi na ye bana bi ba ozala wana bango tout ba Arnold Serebendo batunanga tout bozala vraiment pour sortie officielle il y a finition il y a l'album de Bizombi Isaacan et puis est-ce que Toroyo Kapona qui paraît-il que Gigola paie Azana Chanel Tsaki wana parce que ba clip et tout et on a déjà
disponible pour ndinga kufi boye te basala eloko po mutu akufi te. OK. Basala eloko. Mais président Snell ngeza na clip na yema nde azate. C'est ça basala question na ngeza po na mutu akufi te. Bato tout balinga papa ya boye ba ke dynastie volume 2 na biso la to zala na. Donc mutu akosa mutu te ki di bate. Bolwane so kozala no ki di bate na yebi ke na yebi ke Laetitia Dikapen maman na Lorsiane ki di bate. Tozana bango maître Z balebe le porte-monnaie magique maître Manu Mwendo charisme les osenga to benga président 15 ans de pouvoir et puis l'homme le plus sérieux du monde Guilain Mwendo Micha Mulongo batunanga tu na yebike mon vieux Jacques Moutaba Jaco nganzambe na mboka o na yebike jour wana via pesa ngaka $50 vient na na fête vendredi bakisaka 50 et ça la 100 na yebike président nga Peter Kabango na banga na bango leki tellement trop. Il faut ça la ça ngo na olia te boyo. Ma banga kozala. Non, c'est ça au mot de la fin na yo. Na peso déjà kasi boka bango. Si na zoloba. Na boki bango déjà koki mon numéro plus 243 89 80. Batunanga na ya Afrique du Sud Doli Chala ko Gilles Semu kande maman ekenda maître Vini Mujaya charge ya Jobu so na Alexis Kaba na Cape Town so na sko na Zombi. Mboka nini na boki batutu Maroc. Na boyi te na Maroc baleke belé na Maroc bao baraté bazila na deuxième numéro Clovis Mipala bo apida ba biba obo raté bozila et puis ba fan club nyoso ya Papa Hervé oboza partout dans le monde oboza surtout na Kinshasa so bolingi boya matanga na yebi bukuya to pesa bino date ndenge uzala programme ya corps jour et manège na ebimité tozo zala trop na cabine de santé. Donc boyaka merci beaucoup ya paka merci na bande kotu Rolanda pour vos opportunités Rolanda entretien qui toko na zaki na moko ya balobeli moko pe na pesi benemi na mbote ya batu oyo ba balinga to sisi pesi benemi yo to sisi na biso ya jalo benemi na to sisi to zaki na paka te bike kenda na bon na pesi mbote fou joie. Merci beaucoup na bande kotu Rolanda na mkwalo zaki na ya paka bobika yekendara bongo malobezanga atazanga ole mais azanga malobate toujours na DML Original TV usala kitoko tokutana à la prochaine merci bye de Banza London TV.